Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyaso Kilongo TV. Bana poto bana partout bande obalandi émission na biso bonzambe pe misala lelo toza ana mikondo toyeto lakisa bino ndenge nini mwana Kongo to pe mwana poto akoyi kosala misala na Kinshasa ndenge nini akoyi kotonga mboka na ye ndenge nini akoyi ko investir na kotonga mapangu na kosala makambo bien yango toye awa na mikondo kotoyo mapangu ezotekama nango bato pe bazosomba bato pe bakotongaka yoka kolela esoso Kinshasa bilenge loba na odadi kambala ke son âme repose en paix toza donc na mikondo toyeto lakisa bino ndenge nini bato bazo investir ndenge nini ba Congolais bazotonga okenda poto okanza Kinshasa ya solo tindaka ba code kasi soki neto tongi atanda ku mama fana na ndaku papa fana na ndaku baleki na to ba neve no ba fanda ochata ba locataire na ba porte moko esala bien makasi yango to na mikondo awa to lakisa bino ndaku moko merci et pas ya évangéliste Aimé Samba na famille Mobimba merci pas ya fils Kinkela merci fiston Bastien de FB International merci beaucoup Lévi Cyril Arsène Modabi merci Angèle Kinkela merci Nathan Kifuta waza simabili na lobi bien tozana mikondo est-ce que vous en avez besoin otonga est-ce que yebi ke na Kinshasa mapango ezotekama ezosenga pe bato batonga to investir na Kinshasa bonzambe pe misalelo ona na Kifuta na Kifuta na kena kota na lupango oto osala reportage au mona ndenge misale ezosama ba pia biso quelques détails ba expliquer biso boye ba ndenge kosala elona na Kifuta tokei la kama bota basolela lelo oyaka koka usapinzoli na bango yango esengwa mitema kolo na ngai okondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai otambolaka mabota ataba oyo basolela lelo oyaka koka osapezoli na bango yango esengwa mitema Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Mwana la moto te yawe Zambako sakate yawe Azali moto te yawe Zambako sakate yawe Mwana na moto te yawe Nzambako sakate yawe Londe moto mboli ya mabota yawe Zamba motema na ngai sakate yawe Olo Yobosa na kate bilaka yopesa na bana yawe Osala kalite moya basantwe londelika ya basantwe samba kondima nanga abetela kanta makosa kate yawe ukosa jamais Celui qui a fait la promesse est fidèle.
reste à ton poste comme Abakouk. Tamboula na kopanga nzambe ndeko, bilaka nzambe kolata nzoto na vi na yo. Okosopa masanjoli, bobolamu eleki ebele. Nzamba kosaka te Yawe, nzamba kosaka te Yawe, mwana na moto te Yawe, nzamba kosaka te Yawe. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Soki kosaka Abraham ete mobange, boni boni akosanga elenge, bae bazanga mabota, bazwa mapasa lelo, gloire à Dieu. Yonde motomboli ya eklesia. Yawe, zambelanga yo, zamba kosaka te Yawe, zambelanga. 21 ans na makolo lokuta Miguel Yesi yokokisi bilako. Napesa yo nini, le Dieu de ma foi, zamba kondima na ngai. Yawe, nani angwatila yo motema bongo azala desu. Yawe, namona te, nana yoka te, esalema te, ozanzambe yo nde motomboli ya baye batelaka yo motema. Zambelanga yo, le Dieu de ma vie. Eza lokola kona ya bwebota nzete, sengeli na yo kokola. Komela ya bilaka na yo na bomoi na nga, elobi teke yo bosani ngai. Ndeko yo bungisi libala na likambo yebi ata tina te. Asa kapabla kozongisa libala na yo. Voilà, ndene sebino toza koto toza na ingénieur Mpandi. Bonjour ingénieur. Bonjour. Kombo nani? Wamba. Ingénieur Wamba. Ingénieur Wamba. Ingénieur Wamba, ngana za na mwa confusion koto to na Kingasani, toza na Nsele, to toza wapi? Bon, toza na kati ya Kimbanseke, na quartier Mikondo. OK. Ouais. Ouais, ingénieur to solana par rapport à parcelle oyo, to mono sa msa kitoko. Je sais que ba te belé ba kotuna ngarabi, parcelle bongo na kozwa wapi, na kosandenge nini mais vous avez des détails pas ingénieur. D'abord, parcelle, circonférence, n'a combien de mètres? Ils ont 20 mètres sur 7. 20 mètres sur 7. Ah, na moni botonga. Apparemment, là, ils ont étage. Oui, ils ont étage. Ils ont combien de niveaux? Ils ont 2 niveaux. 2 niveaux. Mais quand on explique, si on a un peu de temps, on a un peu la bouée, tout est un la bouée. Oh, on a un peu de bouée. Entrée na biso, ils ont un goyo. Entrée, ils ont un goyo. Garage. Awa toza na garage, mutu kosoki ye, et continue na garage place wana. Allez, awa nde première porte, awa eza chambre et salon. Partie eza chambre et salon. Entrée na ezali awa na fenêtre na ye. Toyi. Awa liboso, il y a chambre et salon. Et puis oui, lundi qu'on a fait. Oui, lundi qu'on ezali 2 chambres, salon na cuisine nango. Ah. Attends. Banda partie awa. Banda partir awa tiwana zala 2 chambres et salon la cuisine nango na likolo kuna peza chambre kuna za salon na cuisine na se na salle de bain na douche moda na se kuna omatina likolo kuna omatela likolo place nini ingénieur komata likolo okoti boy omatela ana l'escalier na eza na kati kuna à partir ya salon
aza na escalier na kati soko mbati na escalier na likolo kuna nde okomona 2 chambres chambre moko mopanzi oyo chambre mopanzi na couloir na kati aza na toilette ne pe na kati kuna apatika likolo kuna. Donc awa toza na chambre salon awa 2 chambres salon na cuisine kuna suka nde eza salon eza na se ba chambre eza likolo na salle de bain na likolo kuna. Bon na awa sikoyo na awa bapeza ndenge moko ndenge eza na sawa ndenge peza likolo toye sikoyo na sukawa awa ndenge eza na 2 chambres salon na cuisine à partir ya likolo na se eza ka chambre salon na se. Donc eza 2 niveaux to niveau moko 2 niveaux eza 2 niveaux ainsi de likolo pe ezaka bon donc couloir oyo tika la vide escalier est-ce que ya matériel likolo ekozala wapi ingénieur escalier ya likolo ekozala partie ya axe à partir ya awa soki moto aye amati papa akomi na likolo na nsima nde akoti sikoyo boye aye sikoyo na likolo na ngambo awa mwa couloir ekozala oke okoti no kuna couloir ezali ya 1 mètre na se awa oke mpona okende kuna na voilà micro yango ingénieur yo mesana te bon awa mpe sikoyo nde eza à partir ya awa nde escalier ezala awa escalier eza awa à partir ya 1 mètre awa mpe eza mpe 1 mètre mpona couloir na se mpona omata mpe na escalier mpe eza 1 mètre ndenge ezala bongo. mosala yango mpasi bande obolimbisanga nanu natonga te nandi na ide ya kotonga mpo biso tokolobaka ane de bâtir il faut totonga tala bandeko bana poto kaka ndenge ezalaka baosala ya misala yo oza na mikili osala nini tala bilembo yango oyo oza na mikili otongi mwa parcelle famille ekofanda so famille eza te okotya mpe locataire mwa difan mpe ezokota fiston basende tala politike yango oyo fiskinkela politike yango oyo Ariano Chesco, politique yango. Les vice Arsène Modabi, les garçons capables, politique yango oyo. Vous avez mis qu'il y a tongi mo elo mo bakoto, ba c'est le qui toko, il y a des gens sérieux oyo bazo sona ba montana logique ne ba c'est la msala ezo kende ki toko. Na kuta un ingénieur, il est très sérieux to solana, ya zo expliquer sur ba détail, je pense que vous comprendre. C'est-à-dire ingénieur et ça capé bien, mutaza un poto a créé mo elo kwa boye. Et akoya pe congé na bana akomi pe ata na porte moko hein en tout cas eza malamu pa mingi bavandi kuna toyebi te ya moke ezalaka te ka ya ndambo wana kozala bato ya bien oza na bato ya bien okota na batechnicien ya bien oyo baza mite ya malamu na moto mpe ya bien mpe ogéri mpe chantier mite ya malamu mosala ekende liboso mais biso mpe bato ya misala maboko mingi tozalaka mpe sérieux te bato ya misala maboko mingi boza mavwanga te mais ezala mpe na bato mpe moko baza mpe ya sérieux bazali nde mosala esalaka malamu bakosepela oyo aza sire oyo aza na mwa moyen na ye acontracte biso ekezala malamu tokosala mosala calme kitoko akosepela. On profite un peu Sambote pa papa Aimé Samba, l'évangéliste Aimé Samba Mbote pa inayo batapoto ba sama kamba bien na Kinshasa et siko yebisa biso neti pona kozwa na parcelle ya Buikoto oyo eza nango eza ebele mapango eza nango ebele ezali soka so mbongo eza na mapango ezali ndenge bozotonga pe vous vous retrouvez aussi. Oui, toujours retrouvé dans ndenge toyokani mbongo mongeza la ratino sa mbongo oyo mona ndam toujours vivre na ba famille na biso eza mbongo wana niveau ya fondation toza na niveau ya fondation tout d'abord fondation na biso tokitaki na libulu oyo awa na sorte benga ngo socle na socle wana tokitaki 2,20 m. Comment libulu za 2,20 m pour faire tokitaki na 2,20 m. To tracer na 20,20 m, to tie béton to benga ngo radier. Oui. Épaisseur à 30 cm. 30 cm de diamètre na 80 carrés. Okay. To kita ki wana épaisseur ya béton à 35 cm. Nde to tcheba paes na biso tout le monde était mbo. Prendre au sala ndako étage, base na ngota nde to benga ba socle. Ah na moi ba socle za soki combien de socles za? To à peu près 18 socles za là. Ingénieur mais ko tongeza pasi bande onanga na ko na tonga neo. Ah na ko tonga kaka. Tant to sali ba socle wana to yoko monter, nde to sali ba bloc plein to benga ngo bloc plein. To tie yango na sima to ko tsiko ya suka nde pona clôturer. To yoko tcha laundering to benga ngo nde yango kinga siko ndako pe la makasi. Fandi au centime kamutu carré de ba socle ba laundering na bloc oya suka oyo na okombo ja ba terme nanu na tongi te tala avantage. Siko nde ezabwe o ezaka fondation. Mais la fondation celle peut vous coûter déjà.
Bon, ils ont coûté déjà. Ils ont coûté. Ils ont coûté d'un bon. Si on a un bon, tu as un saloté. Il faut qu'on ait un motema, il faut un salabo. Son bon, je ne suis pas un bon, mais la volonté de la moté. Ming bazana. Je suis pas un bon idée peut muto proposer azati muto asiki pas azati. Ceux qui bozala muto aninga sa misala a contacter à passer à partir à kunda. Nde a kopesa mu contacter Tabiso, nous savons comment le faire. Ayebi ndenge ba ko sala musala oya ko sepela. Voilà, ozami kilia poto tamso za na idée ko tonga, oyebite ozana idée ko bâtir. Ndeba c'est baoloba mais oyebite tala likantia malamu yango parcelle les a 7 mètres sur 20 mais on doit sentir que des niveaux moins robeta ma awa ya kitoko déjà aux za fondation des aboutis to comme ba février to ça d'élévation ce qui matériaux zali ça petit problème avec ça l'élévation to ko couler ce matériaux zali namoni kuna nsuka toilette moezana o biso to benga toilette ya libanda c'est-à-dire ba paya ba visiter so aye à cause de soulager kuna si vous aussi vous allez faux sceptique non tout ils en a sewana na likolo za ba bloc ezawa na sena ngo ba force ezawa ma boule ezawa na choki ba boule dane sur normal ba brique wana eza na sena ngo force ezawa na so ndebo chona suka boy soki etondi biso na kishasa so etondi mingi to benda mutuka te ya ko vider o vidage ya poza ka cher to timola mwa libulu bandeko ba pepa ka ba pepi so kuna place ezali to timola libulu te o ba timola libulu te o peut tonda ndenge ezawa na je pense qu'après 30 ans peut-être ko tonda pour ça ba normal après ba 30 ko tonda soki etondi peut-être ne ba ko zo mutuka et ya ko kota ya ko vider mais peut tonda problème ezali le lote lobité. Ndenge beti boye pona fausse ti fana no kimia lala no pongia ba bébé lala pongi sans problème en tout cas na ndimité après ba 30 ans peut-être rotonda na minute na ta idée ndenge za wana donc eko contenir immeuble mubimba tout normal ba pa po mpa ya msuso komona alieli biloko na lemba alieli na kasa buma eko tikela ngo a mingi mpe bato basala pe misala ngo pe azo sala toilette kuna akiabwaki ba bilamba ba salité yango bushaka esala ma bien tende bango moko baza sur le terrain ba bande ko zo eloko na bango en charge ki ba bande ko bongisa ngo senyenga zeko mitno tanto zeba mikeze ipaso yo ka faux septique etondi leo na kishase komaka ka mke o faux septique etondi o faux septique etondi c'est basaka on sumala mute bon esala le keseni biso to ju chance ya sala ba compagnie mne na mboka o to travailler na ba grande société au bâtiment sous baïblet bas efficace tout ça tout travail la compagnie ndengwana mais to tangi ba classe to bagi sous les mususu expérience ya musala ezali nde na ba recherche to sala mike ya monique ba ninga pa peso pe idée ko sala porte un technicien à travailler mo côté na ko batenga na bi collègue ngapi mususu osodo na yebita ke na balinga mususu na tuni bango tala kuneza nde to sangisa idée pour museke elibus na ko kumata ke ngani na yebi collègue ezala raté donc ça toujours ba idée et to moni boche portail eza kuneza ya rail pas bien comme bongo la portail to benga ya rail yoga niveau nam na tongi te toko bâti portail ya rail pourquoi bon et ça dépend ya goût ya mutu ndenga préféré kolinga ça dépend ya mutu musa kolinga fungami bo musu ya rail ça dépend ndenga ya mutu ndenga kolinga la so tam no botonga bosa ndimba peso mbongo fondation aussi si fondation pour tambo ya na plan plan ba peso ya fondation si avec pesa élévation to ba pesa nyo somba bon il dépend na poche am ndaku masu boyo kanyo surtout complet ndaku nanga exemple écouter $5,000 mutu na mbongo na bibo safa to sala mikanda na pesa mbongo na ngai na des tranches osali bongo pesa la na ngope so peut to ke na ngonda ndam c'est le poche am c'est ça et tout ça biso tout ça ma amateur ba apprenti na makambo otonga ba détail ni ko expliquer biso sur la construction au peut-être na tunité bon eloko bo sala tunité ndenge to sala boy ndoko moni mabeleza groupe boy moni mabele liboke so mona un peu des ordres tunité place ni mirigele ka ndenge ni mirigele ka ndenge ni wana to tunité mais ndenge to za boy na kati to ko kabola ba chambre oyo na kati to kabola ngona ba na ba bloc té to kabola toujours na ba laundering oyo ba ceinture oyo bino benga ba ceinture laundering to kabola ngo to ba béton ba ceinture et que pas laundering to division na ba ndenge to division to sala depuis to sala pe na kati to division ngo papa to sala laundering tout ça ndé to ko remplir ma bien na biso ko vendre bien to compacter ngo to niatsango pe vendre bien pour ele ko buka na te kitate on a ça pavement non c'est juste ko béton to sala ko béton na c'est à 10 cm to benga ngo soudal béton sur ya soudal béton pona yanda ko pona ba
on a kocha ba carreau quoi. C'est bien maître bolim ça naza materne mama tonga ngamona on tonga ne ane oyo bongo na komi ko maîtriser makambo maleme nazo ba ba Londres ni ba bilo ndam ya tonga oyo ezo sa mo bien mo bande comme ça bazo sala les équipes na yo les équipes na ngato travailler na bango toza pena mtu travailler papa Elias sasa watende to sala ni musala mingi vraiment yende mtu to sala tukingama na mo bien mtu moko ya nzambe ko watindela pour la deux mtu vraiment to travailler na ensemble à déplacer mon mouké. Merci. Na peut-être na go sur la tande de comment to mbala ezama bien nataki futa toza na construction nzambe pe misala veut dire olingo tonga ko hésiter te tobi eza année de bâtir année à construction olingo tonga ndako olingo tonga vie na ko hésiter te yango to ye awa total ça non ndenge ni bato batonga to pe simbote pas évangéliste Aimé mbote pa na papa évangéliste Aimé mbote mingi depuis Montréal mbote mingi pa ya fils Kinkela mbote pa ya évangéliste Daniel vraiment toza awa bota misala ne ezoleka tonga to lakisa bino misala construction de ni lekaka okoza mikili ya poto ozwi mwa mke na yo to posaki atali kelema poto bitena tonga na Kinshasa c'est vrai mingi bazo ba déception parce que bandeko basala ba bi ebele mais rien n'empêche osa misala ekoza bien ndeko na yo pe fait to sur la mwandambu o sur la ingénieur fait to sur la mwandambu na tant que futo mo ndeni eza et donc awa toza na portail o bomoni eza ya rail et zoleka ingénieur yaka na ozano à l'aise zano à l'aise mais ba yaka so ngolo lobina ngo bakisa bon la ngana pesa ka papa membote en tout cas na pesa mbote makasi parce que vous allez ko na famille surtout na maman en tout cas na pesa bino mbote vraiment la singa bino ka yango na nzama batela bino apesa bino mingi koleka poto ça misala wo tina na mois de février na fin mois niveau est mati déjà oui ce qui matériel ezali après moi to ko ça dal déjà. Ok. Le beta surtout après un mois, tout à niveau élévation ezokende. Bana poto bukana te, ma bukana déjà daya. Ici kape bakunda to yebite. L'essentiel de tout ça musala kende bien de na kombo na. Kombo na Gédéon. Gédéon boni. Voilà. Ni mo misala ezokende bien. Misala vraiment ezokende vraiment très bien. Par rapport vraiment aux gens à posa vraiment il y a ba matériel que ça la musala qui est rapide. Parce que biso vous allez vraiment la posa et à cause la musala ngweza la rapide vraiment vous allez disponible pour la cause la musala tanyo surtout ce qui matériel nous allez disponible. Ibsano bana poto msuba kenda kala Kinshasa ta msuba bosana bazo ba déception encourager bana nous so moyens za bazo ta idée ko tonga boy eza moko ya part na ba on pe na Congo. Vraiment la ligne na lobo boye mutu nyonso na vie azali na vision mon côté mususu akenda kala na mutu akesima o akesima akosala makambo bien parce que soka azali na vision malamu soka ba oba ke kala conscient na ko pesa bango nini eloko boso kota azali wana normalement ezali mboka na yete mboka na a Congo il faut asala ba œuvre moko ya bien na mboka na ye malgré tout akoki kovanda kaka kula to changer nationalité mais il faut tika quelque chose na mboka na ye et aider famille na ye to ye moko personnellement conseil vraiment na copier ça ndé yango wana vraiment. Merci à Gédéon. Merci beaucoup. Voilà, tout ça awa bo comprendre misala ezo salama. Misala mezo salama. Ozam kili apoto olingo tonga ko hésiter te sala yango parce que robeta lisolo nini ko bana nini ki to tonga to sala boye to tonga mboka na biso. To tikela ka ba konza mboka te to tikela ba mpe batango ebele bazo ko kamba ko tonga te biso moko to kota makambo to tonga et ko sala bien makasi. Toza awa je pense que bo mwende ni misala ezo kende to ana chantier mo awa na mikondo et to ngeto la examen ndenge ni misala ezo sama awa yango tozo pesa merci et pas Fiston Bassende merci pas évangéliste Aimé depuis Montréal merci mingi et pas ya Angèle Kinkela Kokonza ou Lévi Cyril Arsène Modabi merci et pas Nabino Botala misala ndenge ezo kende to tia loboko na pati to tonga mboka na biso to kotonga yango ndenge ni tala misala ndenge ezo sama aba tongi bana na fondation metala progression ndenge ezali omona ke ça promet makambo ya kitoko ekosama awa ezali bon ya bino Rabi Mavinga na micro Kilongo TV merci beaucoup. Sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe
nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe nzamba kosaka te yawe azali moto te yawe nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe nzamba. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati.